liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya maweja nangila akonga mongali onya shongo pe na bakota nyonso o bakoko na biso batiaki mbele elaka ya kozongisa ya biso mobimba ya bolamu ya manso o tobungisaki tokozala na esengo se na mboka nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu dia ntungunwa kembo na nzambe kemba bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe pungutulendo yoka biso nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya ba message nzambe ya bakoko tokozala na esengo se na mboka nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu dia ntungunwa kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe mvidi mukulu yoka biso nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya bakongwa nzambe ya bakoko tokozala na esengo se na mboka nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu dia ntungunwa kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe ole nkumu yoka biso nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya ba message moindo lamuka na pongi moindo lamuka na pongi lamuka moindo lamuka oh lamuka moindo zaliko kolala kimbangu abengi ondeko boya totonga Kongo ya sika oh lamuka moindo lamuka oh lamuka moindo zaliko kolala kimbangu abengi ondeko boya totonga Kongo ya sika Kongo ya sika eloba mangongele oh Kongo ya sika ya bana bilaka oh Kongo ya sika ya PV ya Kongo boya totonga Kongo ya sika oh lamuka moindo lamuka oh lamuka moindo zaliko kolala kimbangu abengi ondeko boya totonga Kongo ya sika Kongo ya sika eloba kimpa vita oh Kongo ya sika ya mvuluzi kimbangu oh Kongo ya sika ya bakokwa baindo boya totonga Kongo ya sika oh lamuka moindo lamuka oh lamuka moindo zaliko kolala kimbangu abengi ondeko boya totonga Kongo ya sika Kongo ya sika ya mama Nyamega oh Kongo ya sika ya mama Mafuta oh Kongo ya sika ya baindo nyonso toya totonga Kongo ya sika oh lamuka moindo lamuka oh lamuka moindo zaliko kolala kimbangu abengi ondeko boya totonga Kongo ya sika solo se solo bomo mesano mukolo mwa lelo tolobi ezali mukolo ya esengo mukolo mwa misato pamba te tozopusana bakoko na biso loposo moindo na pasi nyonso bamonaki
balobaki soki biso bana na bango tobandi kobibisa basine oyo kolakisa yango mpwasa eyebana paske bato ya loposo moyindo uta kala bayebi makambo ba planète te kasi bazela nde mundela alakisa bango Neptune, bazela nde mundela alakisa bango planète Lune, bazela mundela alakisa bango planète Soleil, bazela mundela alakisa bango planète Mercure, bazela mundela alakisa bango planète Vénus, bazela mundela alakisa bango planète Uranus diverses. Sikoyo tobotam na lotomo ya mobimba ya nguya o bakoko na biso basala misala nde badote biso makambo oyo. Bango nde balobai ke soki biso bana bango tokomi na etape oyo tokomo bimisa basine oyo elingi kobake tokoti na étape ya l'absorption des énergies, et on a plusieurs énergies oyo ezoko circuler na kati ya mokili au plus ou moins 1000 milliards d'énergie oyo nzambe atiaki à la portée de tout le monde mpona motu na motu absorber yango, à faire avancer capacité oyo ebombami na kati ya bomoto na ye. Yango siko tokomi na temps oyo ya baplanète tobande olakisa malgré mondele atangisa biso ba Jupiter ba Mars, mais alakisa biso basini na yango te, mais siko biso tokomi na accès ya kopénétrer na chaque siège spirituel mpona to absorber ba énergie oyo ezokobomba na kuna. Yango moi lelo tokuta ye na bino awa tolobi ke ezali mokolo ya misato, malgré toprometaki ke tokolobela makambo etali 28 formes o sanza bimaka likolo, mais o tokopresente yango mercredi oyo eza koya to mpe mokolo ya misato ya poso to mpe ya semaine oyo eza koya tokodesine 28 formes o sanza bimaka na likolo mpona mutu mwindu nyonso siko akota na observation ya kobanda olandelaka makambo nio elekaka likolo mpo batiela o makambo me yo olandelaka te, yo ozela nde mondele enseigné yo nzoka nde ezofaire rekile bolamu ya bomoto na yo moye monene eza te. Asiko mpona mutu na mutu abuka bolamu ya bomoto na ye esengeli mutu na mutu akota siko na baétude kelasi ya koyekola tous les bien-être oyo nzambe akabelaki biso wuta boye na biso likolo nse. Donc tokolobela 28 formes 28 mouvement ya sanza tokoyekola forme na forme makambo nini oyo epesaka biso, puisque tolobai deja ke sanza azopesa biso naissance mpona yo botama mobali eza sanza a partir ba forme na ye na bamouvement oyo azomarke, mpona obotama mwana mwasi eza sanza a partir ya baforme na bamouvement oyo azokomarke, mpo botama mwana mapasa ya mibali eza sanza a partir ya bamouvement na baforme oyo azomarke, mpona obotama mwana bana mapasa ya mwasi na mobali eza sanza a partir ya mouvement na baforme oyo azomarke, mpo botama bana mapasa ya basi ezaka sanza. Yango siko faut to démontrer to dessiner sanza wana na baforme na ye po to expliquer siko chaque forme na makambo oyo azoko permettre nga nango to se retrouver nango na kati ya mokili, puisque mpona mbinzo ebima babengi période, e période wana eza identifié na sanza. Mpona été ezala identifié ezali toujours sanza, puisque ye mutu aopesa calendrier malgré reflet eza ya moi. Mpona hiver epesa sanza toujours mutu azoko identifier saison. Yango bango bakaboli 4 saisons, biso kaboli 4 périodes, eza ngoka ndenge moko ba différence eza mike par rapport ya ba oyo tobenga lokola degré to pe capacité ya makambo etali atmosphère ya bato na bato. Oyo bamisu bazali na centrale bazoko bénéficier oyo tozobenga lokola une grande capacité d'azote, mais ba oyo bazali na limite frontalière ya ba océan to pe bazali na production ya ba glace tokoza na bango ndenge moko te. Donc bango baza na mouvement tempéré, biso za mouvement tropique. Loba nzambe bomo ya seko oyo bakoko ekotikala seko. Donc lelo toza na basine oyo les signes astrologiques toexplikaki yango déjà. Tobayeke mokili oyo tozomona eza na mabombani, donc basine oyo bamindele bautilisaka yango puisque baesprit eza na kati ya basine oyo. Basine oyo ezorepresente basiège oyo baesprit nyonso ya mokili momba babombanaka, bamindele babombe biso basine mosusu. Normalement il faut ezala 23 signes, mais bango balimite biso bato moyindo na 12 signes, bayebisi biso kaka toza na 12 planètes. Mais makambo mosusu babombi puisque yo okoki kofongwa bana nyonso te. Yango siko biso toyei kofaire découvrir bino ke
mutu nyonso na kati ya mokili azala chinois azala indien azala arabe azala européenne azala mutu mwindu mutu na mutu aza na baesprit oyo bavivra na kati ya basiège oyo na kati ya moi mutu mwindu mpo réussir bolama bomoto na yo vie na yo ezala tranquille ezala stable il faut oyo invokaka milimo na yo oyo bavandaka na moi mpo baza na revenu to mpe baza na pouvoir ya koeleve bachance to mpe bolamu nyonso ebomba na kati ya bomoto nao eske lokola bamindele basali basine tobika basine oyo bamindele basali bayibi yango na kati ya basine ya bakoko na biso siko biso tobandina na makambo mpo tolakisa siko basine nini oyo bakoko na biso basalelaki parce que tomoni déjà que chaque siège ezali na baénergie oyo ezoleka na kati bamindele bazokoexploite planète d'hiver planète d'hiver tolobaki ezali cercle oyo bozomona oyo babengi planète d'hiver dans planète d'hiver oyo to mpe planète d'hiver oyo ye moto azokopesa accès mpona baéroport esalama donc baéroport tout ya monde mobimba euti na siège oyo na cercle kaka boomona donc aza planète besprit oyo bavandaka bango nde baopesa bacapacité mpo to banda kosala baaéroport baérodrome baavion banda kokita siko yo moto moyindo oyebi secret ya siège oyo te obanda ozelaka européen asali aéroport aye atieli yo na forme na ye ye azokoexploite yo revenu e yo ozosepelaka na bavol yo osepelaka na bapasseport osepelaka na bavisa mais moto moyindo na abimisi visa na lwa na ye te bavisa tu boosele eza balwa oyo bamindeli basali bapasseport makambo tu bango nde moto basali baactivité ya mokili oyo badote biso bakomotambisa biso selon bango mais moto moyindo nano apesi part ya connaissance na ye te na kati ya makambo alifo toyekola basine toyeba siko basine nini bakoko na biso bandeki kosalela puisque vouloir ou pas biso tokodémontre bino basignature des esprits ancestral bantu oyo ejijaka baesprit nyonso tu ya baplanète to mpe baesprit nyonso tu ya mokili mobimba donc awa toza na siège oyo babengi planète diverse to mpe planète d'hiver yango moto ezopesa accès ya baéroport yango bomoi ntina kati ya baéroport baavion mpe ya bato ya bandoki ekitaka na butu wana na kati ya baéroport mpo eza planète diverse eza à la portée de tout le monde donc bato bakosala yango négatif na positif bamindeli basali yango positif parce que ezocreye bacrash ezocreye badégâts ezocreye baliwa ezocreye avion emati likolo epeli moto ok donné oyo nzambe apesaki na créativité to na réalité ya technologie na ye mpo na efavorize bomoto na ngai na yo ezalaki sans dégâts c'est que faut tocorrige baerreur oyo bamindeli basali ya technologie ya mbangu mpo na tocomprendre sikoyo bolingo nini to mpe accès nini oyo nzambe apermetaki biso mpona tovivre na ye elongo vis-à-vis ya babien-être nyonso oyo akabelaki biso uta boyei na biso likolo nse ekozala esengo na bayeba ndimi nzambe bakoko nzambe ya mpungu nkembo na nkembo na kati ya kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na kongo ya bilenge ekozala esengo na bayeba ndimi nzambe bakoko nza komba nkembo na kati ya kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na kongo ya bilenge ekozala esengo na bayeba ndimi nzambe bakoko maweja nkembo na kati ya kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na kongo ya bilenge mukwiza mvuluzi mupeve ya kongo na bilenge kimbanguka kwizao mukwiza mvuluzi mupeve ya kongo na bato baindo kimbanguka kwizao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka kimbangu mobikisi ya loposo moindo na kombo ya nzambe nzambe ya mpungu ya velela kimbangu mobikisi ya loposo moindo na kombo ya nzambe olenkumunza komba wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka
ezali esengo mingi ndenge tokomi na ba étape oyo tozo parcourir na omoi mwa lelo mpona to déraciner la force du mal oyo ezali kotia biso na kizunguzungu mpona to se retrouvaka au grand jamais na bolamu ya bomoto na biso. Donc lelo tozolobela bino makambo etali basigne astrologique magique. Mutu nyonso ifo ayeba basigne oyo po basigne oyo yango nde mutu ezokoambrye bomoi na ngai na oso toyebi yango te. Po so toyebi basigne oyo ekopermettre biso todécouvrir sikoyo baesprit oyo bazoboma na kati ya basigne oyo. Donc basigne oyo eza lokwa basiège, ce sont des mondes planétaires. Na kati nango baesprit ya bajare nyonso bazali, baesprit oyo bakopesa oyo boyebi ya makambo boye bazali. Po oluka baesprit oyo bapesaka boyebi na makambo ya amour, oluka baesprit wana na kati ya sanza. Donc faut yeba secret ya sanza. Po oluka baesprit oyo bapesaka biso transformation. Po to bandoko bongo la makanisi na biso to pe to créer to inventer to bimisa biloko ndenge na ndenge. Po to oluka baesprit bazaka na moi. Po to luka ba esprit oyo bako pesa biso makambo etali to se déplaçaka to visitaka ba monde planétaire spirituel de l'homme noir. Il faut to visiter ba esprit bazaka na kati ya ba étoile. Po na to visiter ba esprit oyo bako pesa biso bozwi. Il faut to visiter ba esprit oyo bazali na ba siège ya bozwi. Yango to lakisi yake ba minde ba lakisi siège na bango ya bozwi ba bengi Jupiter yeyo. Azalo kwa forme ya 4. Tolobaye déjà que so botali we ranson alataki signe oyo na nzambala na ye, mais mutu mwindi na koti na dimension ba signe te mutu mwindi aza toujours esclave ya ba européen, même na niveau ya franc-maçon. Batu mwindi tout baza ba franc-maçonniste bazali ba esclave ya ba européen o ba bimisi makambo franc-maçon to pe ya ba américain. Batu mwindi bazali ba islamisé, bazali ba esclave ya ba arabe ya Asie oyo ba ele biso religion islam. Batu mwindo bazali ba chrétien lelo bakomba pasteur bazopota bango na bango bazali ba esclave ya ba européenne o ba ele biso christianisme. Batu mwindo bazali ba bouddhiste bazali ba esclave ya ba mindelo ba ele biso bouddhisme. Batu mwindo bazali donc ba titre wana nyonso to baki eyaki ka pona kozongisa mutu mwindo sima pona a saisi opportunité ya bolamu ya bomoto na ete to baki signe oyo eza siège ezoko bomba milimu nyonso oyo epesaka bozwi. Milimu epesaka bozwi euta na signe o. Parce que signe munde mta destiné, mais mutu munde no présenter signe na ote par rapport ya siège oyo. Neto beke munde la bengi Jupiter. Donc biso pe to wana siège na biso oyo eza ndenge moka na Jupiter wana po milimu ezaka na siège wana eza déterminé pour na ko servir biso ba richesse to pe ba bozwi. Yo vandi ba kabelo diamant lala ki ba biso bima simanda ko zwa diamant eza wana. Or, mais bapesi yo po tekate. Bapesi yo po o absorber ba énergie na yango osala yango misala to pe élever ba puissance oyo za nango na kati ya bomoto oyo Nzambe akabelaki biso batu na kati ya mokele. Lingo bakenza komba ndenge akelaka biso batu acha correspondance moko elekaka entre ba éléments oyo biso toza nango na nzoto na ba champ magnétique ya ba minéraux. Na ba fréquence ya ba nature nyonso. Donc chaque nature a ba fréquence nango. Faut to yekola ba fréquence ya ba nature pour na to comprendre effet to pe utilité ya nature na nature. Faut to yekola ba champ magnétique ya chaque minerai to pe ya ba nature nyonso nza mapesa ki po soki to za poso ko absorber yango et ko faire avancer bo moto na ngana yo na activité moko songolo. Yango nde biso to botameli abiso to zo be ya makambo ya Jésus te po ça nous fait reculer. To ba dire que Jésus azali ekeko na ba planète nyonso a Yesu azate. Mais ce total na ba planète nyonso to loba to mona ke na 1934 japonais moko asalaki jeep satellitaire ya Young-Dik. Kombo na monsieur Young-Dik. Asalaki jeep satellitaire ezaki na matriculation ya V23/4. Ezaki véhicule spatial. Bapesaki yango premier astronaute américain comme on a monsieur Lizandier. Lizandier akendaki na jeep satellitaire wana kati ya sanza akomi ko sillonner na kati ya sanza a disparaîtra kuna. Ça veut dire jeep wana ezongaka sima te mais etambolaka liboso. Maintenant il est Lizandier, mais c'est Lizandier un américain akena jeep satellitaire wana oyo japonais asalaki un japonais na
tolobi yango na bokebi nyonso ete japonais moko babengi M. Young Dik asalaki jeep satellitaire babengi véhicule spatial ezali na matriculation ya V23/4 amatai nango na sanza parce que avant 1900 bapareil amatai na sanza ezalaka te mais babandaki na ballon rond nde bando amatai na sanza to baye ko créer ballon oyo ezalaki évolution ya 1800 quelque mais to baye ko sa sikoyo ba jeep satellitaire véhicule spatial japonais asali yango komona M. Young Dik 1934 matriculation à V23/4 bapesi yango un américain ake nango na likolo kuna ake visiter sanza babengi ye Monsieur Lizandier tant akomaki na sanza atterrir abandi ko circuler na kati ya sanza véhicule wana ekendaki kokangama na libanga moko bomonaka likolo ya ngomba mangengenge babengi yango Jasper Kimberley en diamant to mpe grosse pierre hypothétique aimantée oyo bouleverser monde mon bapo na to pesa ziko nouvelle ordre mondial de façon européenne ba ndoto sabiso vis-à-vis ya bomengo onza makabele biso de façon ba asiatique ba ndoto sabiso de façon ba chinois ba ndoto sabiso de façon ba indien ba ndoto sabiso tout le peuple du monde plus ou moins 510 millions de kilomètres carrés ba ko obéir na mibeko ya centre de la terre qui va être centrale oyo ezoko bomba 180 zones oyo ezoko produire bolamu ya bomoi nanga nayo to pe bolamu ya bomoi ya ba nature nyonso kasi M. Lizandier un américain alimwa kuna na kati ya sanza na jeep wana ekangama na kati ya sanza bayo tinda biso deuxième astronaute babengi ye Serma Schmidt akenda ye kuna na ba 60 quelque akomi mpe na sanza komo circuler na jeep satellitaire wana ya M. Young Dik un japonais ake kangama pe na libanga wana mais tango ya kangama na libanga wana na planète lune amoni kimbangu abimeli na kati ya sanza kimbangu ebisa bimwana nakangi mutuka o ana sanza mais nazozongisa yo na mabele mais place yo kokwela publier yango ezali mboka oyo kosambisa monde entier par rapport ya makambo etali bonzambe mboka ngo pona o identifier yango eza na libanga oyo alakise libanga mo na sanza jeep etikala na kati ya sanza astronaute wana akweya na Lubumbashi kimbango apesa ye photo oyo asekwelaka na le 3/11/1921 jusqu'à le 6/11/1921 kuna na Bakongo na etando ya Mbata Kuluzu to pe na mboka Mbata eyetanga akweyaki na Lubumbashi sans jeep ase retrouvé na Lubumbashi Mobutu batindi batu baye kozwa ye ake akutana na Mobutu alobi outi wapi alobi bon na lakso photo mo na outi nango na likolo alakisi Mobutu photo ya Vulus Kimbangu Mobutu abi ça c'est notre prophète nde yazwaki makambu wana na 65 te mais 75 bake na yango bamona États-Unis d'Amérique esika bakesala bino Nouveau Testament on a babimisa bino siko la révélation de l'Apocalypse. Ça veut dire la révélation de l'Apocalypse ezali makambo o astronaute bakutane nango na mabombani ya sanza nde tolobi ke évolution bandaki na 1934 jusqu'à nos jours puisque astronaute basilaki wana te parce que tokobeta évolution ya ba Monsieur Colin na Armstrong par rapport ya évolution astrologique au mundela lukaki a développé tant ba jeep ekangamaki na sanza asalaki ba système mususu mais astronaute wana basubaki na bilamba basubaki na bilamba par rapport ya système ya basonde il faut que développer un peu de l'action mutu mundu ke mundele pe nano arriver na finalité te donc mutu mundu azana na avantage ya ko créer ba système ya sika oyo ekolongola mokili oyo na système ya otozoko benga lokola pollution artificielle. Il faut que vivre dans la pollution naturelle pour une longue vie et protéger l'équilibre ya mokili parce que mokili ezali équilibre ya bomoinanga yo à tout moment. Surtout bateli yango nde ça la continuité ya ba génération nyos. Mais surtout bateli yango te il y aura des conséquences que frapper ngana yo pour te réparer. To nous kasko to kota na vrai sens ya logique des affaires onzambe akabela ki biso ko na fonctionnement. Mwana ndombe bilanda landa ndombe bilanda landa
mwana ndombe bikwenda kwenda endombe bikwenda kwenda ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubu ya inge na pasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu sonenene mwana ndombe bilanda landa ndombe bilanda landa mwana ndombe biyoka yoka endombe biyoka yoka ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubu ya inge na pasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu sonenene natobi mwana ndombe tika bindimandima tika loyenge ya kodiembela na makambo baninga parce que oko bénéficier loko moko te obetelaki Yesu tolo akufelaki opona masumu elimisa melelo oyo oza na pasi ozotelengana wapi Yesu oyo betelaki tolo lelo oyo masumu naona elimbisami te ozolela nga nzambe yina ngai avant tobi tolongola ignorance lelo tozoloba makambo etali les signes astrologiques magiques. Il y a tout le peuple du monde, ça veut dire quand on parle de la magie, chaque peuple a une magie. Tu vois déjà que magie est une magie, qu'on joue en négativité, qu'on joue en positivité, mais magie est la réaction, il y a la nature. La réaction, qui se manifeste dans la nature, on a au tout type au lambion limbondo, c'est la magie. Pour échanger forme, il y a ma casse, mettons yo tchango moi. Oh, tozoko benga lokola bicarbonate ancestral donc bakoko na biso pe basaki bicarbonate bakoko na biso pe bazaki na veda na bango naturel so bino bosela ba veda lelo ezoko ekofongola banisi ya bana mibali bakoma faible par rapport ya rapport sexuel eliko bake tokozala condamné puisque tobungisi kibobiso pona tosasko analyse ya mobimba ya nyonso parce que nzambe tanga kabela biso mokili apesaki moto na mtu asala ba analyse ya bomoto na ye ya poso na ye bo yo za mwindu okomi otika ba chinois ba traitaka yo cela veut dire okomi zoba oza mwindu okomi okesalisa ba analyse médicale pa ba européenne ba omakiselo ba maladie po bayiba o ba partie du corps bakeke kotekisa yango po bayebi ke ba partie du corps oyo oza nango ezali makasi par rapport ya oya bama batripote makambo nyonso mpona yo koma faible okoma ondimela bango. Askobiso de Eskoto aboli tout ce système oyo kozongisa moto mwindu sima pona a perdre bokasi ya bomoto na ye kasi to yesko kopesa moto mwindu espoir ya solo pona aiba lolenge kani ako bénéficier to pe ako saisir opportunité ya bolamu ya loposo o nzambe akabelaki biso uta boye na biso likolonse na kata makambo etali ba signe astrologique magique toloba chaque signe astrologique magique ezali na ba énergie d'alimentation. P ezali na ba énergie d'alimentation. Ça veut dire chaque signe astrologique otozolobela ezali na ba énergie d'alimentation. P ba énergie wana d'alimentation ezali lié na corps électrique to pe mental. Toloba déjà que nzoto na biso batunde tozo vivre ezali na signe nzoto moko ebombami na kati ya poso nzoto oyo poso nzoto oyo azana juste enveloppe oyo azoko couvrir si corps moko boye intérieur oyo e représentaka mobimba ya bomoto ngana otozana. Mais ce que tolobi asko que chaque signe astrologique, ba signe astrologique est représenté ka lokola ba pentacle oyo ezo représenter ba siège wana milimo ezalaka. Au moins, un musicien, soit le sala losambo na invocation, a redessiné signe moko na se, a singler msou cigarette bandu komela. Puisque filmer wana nem te komema na accès à pénétration. Mais signe wana e couper c'est accès. Il y a contact na milimo o bazaka na siège wana. Donc signe wana est représenté comme juste siège. Ya on va bien un pentacle. Parce que les autres travaillent na négativité na positivité. Parce que biso tozoye ko na makambo pe biso pe to na travailler positivité ya bakoko na biso. De façon to absorber babolamu ya bamakoki nyonso bango balingenga na tozala nango mpona tosepela na nzambe elongo. Tobi chaque signe astrologique magique ezali na ba énergie d'alimentation pe ba énergie wana nyonso ezali lié na corps électrique to mental. Donc na nzoto na biso batu to na nzoto moko o travaillaka makambo etali courant. Yango ne mteswaka pouvoir pona etombola nzoto mobimba donc pona nzoto mombe fonctionner pona muto ayoka makampe utana na corps otobengi électrique ou mental
Or la mentale ezali corps d'assaisissement. C'est un corps où il enregistre comme makambo pour na mutu abimisa to pe a réserver. Ne toza batu boy makambo toza nango tozo ko encaisser to koma kite mais rolo ba makambo moko bongisa après 1 mois, après 2 mois. Réservation wana ezali capacité ya corps mental. Corps mental yo wana ka électrique. Aza électrique parce que aza na courant ou azo ko alimenter ba corps nyonso et fonctionner corps na activité na yango ndenge nzamba salaki. C'est na kata nzoto toza na corps oyo permetaka yo oyoka. Corps wana soki ezo sala te mutu akomi aoyoka esute. Et comme ce que to lukele ba remède peut-être tozwa makasu oya sika to tout yango tozwa liquide na wana un goutte na litoi pona to fongola mutu wana litoi. Ou bien tozwa citron. To travailler pour que litoi monsieur ko conserver ba salité belé et comme on peut ça ba bruit nde boyoka radio soki au parler topé niveau ya écoute et tengami ale comme ça ba bruit d'abord makamwana tout et uti na matoi et uti na misu et uti na zolo et uti na monoko faut y ba fonctionnement ya ba pareil tout et autres travailler par rapport ya fonctionnement ya mobimba nzoto na biso selon ba pareil naturel oyo nzambe asalelaki ngana to zanango on a to identifier comme bateau soit to que chaque astrologie et chaque signe astrologique magique ezali na ba énergie d'alimentation pe ba énergie wana nyonso ezali lié na ba corps ezali lié na corps électrique pe mental pe ba énergie à fonctionnement et s'alimentaka naturellement na kati ya corps électrique pona kotinda nzoto asala likambo kasi corps kosal azali copie ya monde spirituel. Et sauf dans le corps astral, azali corps, il y a déplacement planétaire. Dans la photo, il y a une définition. Il y a un corps où ils ont fonctionné pour tout saisir, revenir. Il y a un bolam ni non zamba salaki après avoir découvert il y a un qui to kundoli, corps nyos ils ont fonctionné dans notre nabiso. Dans to bandeli, chaque signe astrologique magique. Et ils allaient dans l'énergie d'alimentation, puis l'énergie d'alimentation, ils allaient lier dans le corps électrique, topé mental. Puis l'énergie à fonctionnement et s'alimentaka naturellement dans le corps électrique pour na kotine dans zoto asala likambu. Kasi corps kosal azali corps otobenga lokwa copie ya monde spirituel, corps astral azal déplacement planétaire. Pourquoi tobengi corps kosal copie à monde spirituel tolobi corps kosa les anzoto o mutu a se déplacer nango pa ke ake lota ndoto ba ndoto tout au lota koza na France koza na Belgique koza na États-Unis mais on se retrouver na famille na on na Congo au mona ko komi na décor corps na yo véritable otiki on na mbetu place yo za la na siège non normal mais corps wana yo zo tamboya nango kuna za corps spirituel donc corps wana to bengi kosal azalo ko la copie ya corps ngana to tambwana to pe ya mobimba ya nzoto na ngana puisque ata mutu akufi bolota o to kutana na kuna na Kingasani o na kutana na Château Rouge mo kutana ndeni po ya kufa déjà nzoto epola to kende ko kunda mo corps wana ya osala ngo événement nanu po bomona kae musu eza corps kosal à part corps antécédent na corps otozo benga lokola sublime il faut que to ekola ba corps nyonso po to za pe capable ya ko définir mon bimba ya bomoto na biso de façon to découvrir esika to utaka pe esika to kendaka parce que to longola bomo par rapport ya concept européen ba koti biso na mokili momba tozali na 4 énergies principales o ezali ko englober mokili mobimba dans na mokili momba o bozomona tozana 4 énergies principales ou ezali ko englober mokili mobimba tozana ba énergie ya moto azaba énergie tozana ba énergie ya mai azaba énergie tozana ba énergie ya mabele énergie mabele eza énergie mupepe azaba énergie pamba te soki tozwi mélange ya moto na mabele égale fer kasi soki tozwi mélange ya mupepe na moto égale température. So tozwi mélange ya mai na mabele égale détermination du parcours. So tozwi mabele na mupepe égale transmission.
pamba te ba énergie ya mupepe etindaka makanisi na biso eluka makambo ndenge na ndenge kasi ba énergie ya moto ebongolaka makambo transformation ba énergie ya mabele evandisaka stabilité d'assise donc za matinda biso na mokili oyo mabele azalaka support du monde principe de G mpona koabsorbe ba énergie oyo ebombama na kati ya ba minere esengeli biso moko tozala na ba minere wana mpona alimentation ya ba élément nyonso ya nzoto na biso pamba te ba énergie de minere elongolaka biso kati na kidiba esalaka activation ya bomoi ya bikelamu nyonso ya mokili mobimba toza na mai égale énergie ya purification mpe ya transformation parce que bakozwa biloko balambi yango soki mai azali biloko wana ekochange forme ekomi kosepesa mutu nyonso a partir ya mai aoyede mpe na transformation malgré moi mpe asala transformation mpo aza elema moto mais na ngambu mpe elema ya oyo tobenga mai azokoyede mpe transformation moko boye mpo na mélange parce que soki tolingi tozwa mabele tobongola yango eloko moko boye mélange wana elekala misu na mai par exemple baterre argilé tokoyekola makambo wana nyonso yango toyebi ke mai égale énergie ya purification mpe ya transformation mupepe égale énergie ya transmission ya transmission parcours azali kotia bomoto ya bato banso kati na mokili na boyokani azali lié na corps ésotérique donc énergie ya mupepe ezokopermettre biso bato toyokanaka azo garantir écoute na biso bato na kati ya mokili yango tobike mupepe azali énergie ya transmission donc azopanza sango même bakoko na biso ya kala bazali na batelefone te mais mpo batravailler télépathiquement babandeki kozwa champ magnétique ya cuivre oyo combiné na mupepe et yo moko sikoyo fo oyeba formule ndenge nini obanda koencadrer fonctionnement ya cuivre ndenge azokoparcourir na kati ya mupepe parce que atambolaka na kati ya mupepe yo nde sikoyo fo oyeba baindication mpona oatteindre moningano aza na mbandaka oatteindre moningano aza na France oatteindre moningano aza na États-Unis yango lelo ekomi bafil conducteur batieka juste barésolution ya chaque destination yango bozomona batie bacode ekomi 0033 okoatteindre moto azalaka na France 001 okoatteindre Canada ou bien États-Unis 00244 Angola 00243 Congo Kinshasa 00242 0041 Suisse 0044 Londres bacode oyo yango tolobi ke eza bacode eza baaccès ya baminere nde moto ezopesa bacode wana bisiko biso mpe toye tobloke bacode wana nyonso tosala sikoyo bacode ya sika po toyeba sikoyo ke 00 le Congo po ye nde moto aza commencement ye nde moto azali nzungu ya bamatière première babenge jugement kimberlique en diamant esika bamatière tout evandaka puisque soki tobenga un jugement kimberlique eza lokola totumoli tokomi ntina semele semele eza nini nzambe ndenge asala mabele na ye soki totumoli mabele ntina se ya mabele tokoekuta place moko boye batya pavement donc eza lokola limite ya suka diama elekaka te okekuta nde babenga yango zala ya diama yango bamindele bazobenga yango jugement kimberlique en diamant to mpe ya uranium to mpe ya topaz to mpe ya toutes sortes ya baminere nde tolobi yake mupepe ezali énergie ya transmission parcours azali kotia bomoto ya bato banso kati na boyokani azali lié na corps ésotérique donc na nzoto na biso toza na nzoto moko oyo eyokaka kaka yango kaka mte kaptiraka mpo yoyoka makambo ezoleka na kati ya mupepe babengi yango ésotérique énergie ya moto ezali énergie ya transformation azali kopesa biso évolution pe azali kosalela biso grand rôle ya kokata balien maléfique azali kosala activation de l'esprit pe azali kopesa apaisement de l'âme nde tobeke âme na esprit na définition bakoko na biso eza nango kaka eloko moko mais ezali na âme eza noyau de l'esprit
Ce que tolobi moi azoko pesa apaisement ya âme pour na esprit à la poser. Mais azoko ça la activation ya esprit. Donc on décortiquer à la longue. Mabele ezali énergie d'évolution p du développement. Pambate azali support ya bomo ya bikela munyonso esenge to pesa ye bilei ya malamu pona abatela biso malamu. Donc pourquoi tu bengi énergie mabele énergie to pe support de la terre parce que tant que m'appelle ça 5 structures où il permettre ngana to protéger mokili surtout kengela bien te to chumoli ba diamant bon ba place musu ba mabele e ba ndoko buka na yango moko comme ba tremblement de terre ba érosion ba ndoko sale maseke toujours respecter logique des affaires on m'appelle ça bisoté mais le quoi appelle ça biso 5 structures où ils protéger mabele ils allaient ba loi où esengeli bisoto tiango en place. Pona toluke la mabele mindondo te de façon vie na biso et vivre na tranquillité nyoso pe to bénéficier bolamu o nzamba lingaki to vivre na ngona mabele o akabela ki biso uta boye na biso likolonse. Donc to bike mabele ezali énergie d'évolution et du développement pambate azali support ya bomo ya bikela munyonso nzete mai mabele nyama mutu. Esengeli topesa ye bilei ya malamu mpona abatela biso malamu do bilei ya malamu topesa mabele ezali par rapport ya mibeko to protéger mabele contre exploitation na bisika musu batiaki to exploiter bisika musu pe batiaki to exploiter te pona ko protéger équilibre de la terre contre ba tremblement de la terre bisika musu batiaki soto ni to balwa mabele on peut comme vitamine il faut to sande compostage eza mélange ya ba nature le roi ba makasa o ezaka couleur verte soto tiangwane kauke poli to kundia na sama bele e ko bimisala biso azote naturel mais tout ça là ba artificiel tepo e ko détruire sous atmosphère à mabele parce que mabele pepe maka maintenant minosko bondimi ko kunda ba chasser na mabele e linko ba ke e pesi contre tant to pe pesi mobulu na aspiration de la terre donc voyez ko la makambo na nyosto. Notez bien, l'énergie au nyonso ezali ko accompagner mobimba ya bomo inabiso batu na kati ya mokili pe ezali ko batela mobimba ya mokili mobimba pamba te mupepe azali ko pesa biso évolution pe développement na élévation. Donc ba énergie nyonso biso tozolobela ezali ko accompagner mobimba ya bomoi na biso batu na kati ya mokili pe ezali ko batela mobimba ya mokili mobimba pamba te tolobi énergie ya mopepe azali kopesa biso évolution pe développement apesa biso pe élévation pe bongo na bongo. Énergie égale puissance to pe pouvoir oyo etambusaka makila pona masse ya nzoto emonana ezali bokasi ya bokasi o etambusaka ba makambo nde to bengo ba énergie donc ba puissance o bon na kati ba nature tout eza ba énergie parce que so les légumes a apporté quelque chose donc l'énergie nae azoko aider soko lem soit protéger souffle na l'énergie a fruit soko le yango a protéger bâtiment du cœur na nde to bengo énergie o biso to lobela eza na puissance to pe pouvoir oyo etambusaka makila ya nzoto ya batu to pe ba nyama to pe ya bikela munyonso pona masse ya nzoto emonana pe énergie to benga su na sens moko bokasi oyo etambusaka ba makambo. Formule obiso to pesa par rapport et à calculer l'énergie égale masse donc masse égale énergie multiplié fois 100 to pe makila pona moto na moto ayeba to ya masse ya nzoto nae en tout cas ce qu'on a formule que pour to calculer to ya masse ya nzoto na biso tolobi formule égale masse égale énergie fois makila ya nzoto ya mutu to pe 100 pona mutu na mutu ayeba to ya masse ya nzoto nao to expliquer yango à la longue. Ba énergie nyonso ya mokili mobimba etambolaka na combinaison bisika énergie ya moto ezali azali accompagné na énergie ya mupepe to pe énergie ya moto to pe tolobi bisika énergie ya moto azali
Mupepe azali pour accompagnement des effets. Azane un lem suka pour accompagner ba effet. Tant au côté ba bozindo ba leçon nyon su to pesa ka to lobake chaque titre et émission tozo sala eza ba leçon to ko approfondir en la langue mais to tchana ka ba base. Pona mutu mundu pe a comprendre ce que ba makamutu ya mokili kozeshu mundele te mais yo pe ozali na spécialité ya lolenge ya kiboyo. Pona se faire différence dans tout le peuple du monde. Quand on veut que l'énergie nyon sur mokili mobimba etambola na combinaison bisika énergie à moto azali, énergie pe mupepe azali pour accompagnement des effets. Tozali na 100 milliards des énergies oyo to répartir yango na 136 énergies par rapport aux rayons des astres. Ba rayon ba étoile, ya ba sanza, ya ba moi, eza ba énergie puisque et pesa kabiso quelque chose to kolobela ngona ba leçon ko ya sima. Par rapport il y a jour et nuit. Eza pe na ba rayon magnétique o ele kakawana. Par rapport il y a 180 zones mupepe. To ba mupepe Congo ezo ko garantir biso na aspiration à 180 zones. Oh, il y a un itinéraire, oh, il y a un mupepe, oh, ils ont fait un souffle de vie pour ne vivre dans la réalité en Zambie. À part, un mupepe, oh, ils ont créé artificiel, ils ont fait un malade. Par exemple, ils ont fait un ventilateur, mais ils ont fait un rime. Non, j'ai bien wanate. Ce que je veux dire, pour tout ça, la bilo quoi bien, tout ça, bilo qu'on a le lingo, on a fait le accès. Pour na épée sabiso ba bokesenité. Tu peux faire sabiso ba mbebate. Tu dis que tu as 100 milliards des énergies par rapport aux rayons des astres, par rapport à jour et nuit, par rapport à mon pépé, mon pépé Congo, mon pépé Congo, 180 zones, où il peut s'agabiso souffle de vie. Tu as ma belle, par rapport à ma belle, tu as un équilibre du monde. Signe astrologique égale clé, il y a pénétration du siège. Par rapport, il y a représentation pour l'absorption des énergies et c'est ce qu'on pratique. Donc, les signes astrologiques, ils ont un aspect ils ont une clé de pénétration du siège. Pour pénétrer dans le siège, il faut des signes astrologiques. Il y a des dessiner à Bangoboé, il faut dessiner. Il faut des signes astrologiques, il y a des signes pour libéraliser l'esprit mental na biso nde tobi ke corps mental ya mutu mwindu na électrique bakanga yango bakoma fonctionner yango selon ba mindele et comme même masco précipitation mais ils ont créé ba trouble mais ça fait rien pour l'évolution de ce monde. OK, le corps électrique et le corps mental et zala ki pona ko alimentaka mutu nyonso a développer nature o ezali pembeni ya environnement na eto pesa na environnement na. Mais le monde, tout le monde a développé, c'est l'ignorance et les injustice par rapport à la réalité. Oh, nous avons même pour nous dire dans le là, à Kabela qui vous montre, oh, on a un donc, on a signe astrologique égale clé, il y a pénétration du siège par rapport, il y a représentation pour l'absorption. Donc par rapport à la représentation, mais pour tout ça, l'absorption des énergies, audience et c'est tout pratiquer. Donc la chose pratique d'absorption des énergies, nous sommes bomba manakati ya ba nature tout donc on bien mutu azana ba énergie. Ni amazana ba énergie. Dans des tolières à viande, ils ont certaines énergies oyo to randaka. Nakata nzoto na biso pona et puis ça biso makamu ya makamu songolo. So osimbi mabanga ozoko absorber ba énergie ya ba champ magnétique na yango. So osimbi ba nzete donc nature tout agent na ba énergie, il faut bisonyo sutoye ba secret ba nature pour na to bénéficier na ba énergie to pe na mabomba ni ya ba pouvoir oyo nzakomba abombi na kati. Bakala mingi te to kofongola mateya privé. Il y a 100 membres premiers, il y a première classe extérieur pour la suivi il y a mon peut présenter mutunyon so pour et ko préparer mutunyon so pour tout ça là na bango elongo na administration donc on va déjà que so ba ko ki 100 membres première classe
Donc tu as un membre moko tu clôturer première classe kala mingi te so to clôturer première classe to bi ba kala mingi te to ko fungola mateya privé to bloquer yango to pesa so mateya privé te pour na membre nyonso ba o ba ndako zwa déjà place basuka ezali notifié na kai peut-être na sala ga yango pour na batu o bazo sa ba enregistrement sika pour ba yeba juste forme na biso pour bato ba sa na ba enregistrement sika na landela ba mo ba mateya privé pour ba comprendre quand même forme ni no to tambo na on que tant ça l'enregistrement pour ba sala ga suivi na wana ko tika la idem pour na ba génération nyonso ko ya. Mais tu bloques mateya privé pour nos membres nyonso pour to bongisa fonctionnement logique. Est-ce que kalamin te to nga to zongela yango pour to ndolandela les 100 membres on a travaillé na bango depuis 2015 jusqu'à nos jours et dans bamsu ba 2016 mateya 2015 bazwa quitté mais bakutana mba moko na parcours ya 2016 donc photo bandela bango 2015 pour ba compléter. Il y a place où bakutana yaki bamsu ba 2017 bamsu ba 2018 donc bato ba 2017 il faut to bandela bango mateya 2015 pour ba compléter 2 ans on a passé. Bato ba 2018 il faut to bandela bango mateya 2015 tu ba compléter 3 ans passés. Bato ba 2019 to compléter bango pour na to kanga mutu nyonso za na compréhension ya ba programme na biso apprendre to lancer programme ya sika o ba koko ba pesi biso et to biga ba kala mingi te to ko fongola mateya privé. Il y a 100 membres première, il y a première classe extérieure pour nous la suivi. Il y a mon pe ko préparer mutu nyonso pour na to sala na bango elongo na administration. Bakalate to ko doter membre nyonso deuxième numéro matricule na kombo ya correspondance. Dans biso to vande na ko mangongele apesa ki ba numéro matricule ngam na ndo ka ba numéro matricule to bandaki na 00 01 02 ngaza 03 02 azali na ebi 01 pa azali na ebi 04 pa azali na ebi 05 06 tito kenangi na 812 c'est que ba messager nyonso ba travailler na mangongele ensemble ba bandaki na 00 yemo mangongele 01 secrétaire ancien secrétaire ba bengi ko kombatali. Pour tout ça, le livre, le parcours, nous parcours. Si tu as commandé to zabo, tu as mikanda pour la logique des affaires. Ya makambo biso to tambwana. Koko kombatali yen mtazali 001. Pour ce azalaki premier secrétaire obiso to kutaga ina ko mangongeli. Koko meya aza 00D. Pour ce azalaki moko to kutaga déjà na ko mangongeli ngana ko 5e personne. Donc il y a le numéro 0D. Maintenant, la correspondance, deuxième numéro, on a 0D. Parce que le numéro matricule est 03. Maintenant, matricule, il y a correspondance, tant au réglé, le numéro, on a 0D. Et mais il y a ici, c'est 03. Donc, on a doté, membre, tout à comment égal, on a tout au bazar mon kilimobile. Il y a correspondance pour un numéro correspondance. Au service au nyonso chose dans mon poste. Au numéro matricule, au service dans le numéro matricule, le numéro de la société non. Oui, ben dobim solo salaire, mais correspondance paie et dobim solo salaire. Parce que souvent on a besoin de déplacer aujourd'hui numéro correspondance au PC ba non ba na place ya société ba présenter ba opé ça ba bilo nyonso ezo kabwa manatan wana. Ndenge mo pe numéro matricule mais to opé sa différence il y a correspondance na matricule mais nyonso eza ba numéro nao. Le quoi to kokisi to kokisa 100 personnes et quel membre mon corps to lini to pesa siko to clôturer musala to pesa ba numéro matricule te mais ya correspondance na tous les membres autozana bango elongo neto bia ke bakalate to ko doter membre nyons tout deuxième numéro matricule na kombo ya correspondance to lini to présenter bino à administration générale extérieure pona to comprendre fonctionnement. Pambate administration égale mikumba et bat. L'administration c'est juste bateau bapesi nos responsabilités bozo kengela biloko bat. Eza binoté. Eza ne ba gouvernement tout le monde en Congo, tout en Afrique. Aza ba konzina biso par rapport ka ke to pesi ba responsabilité ba kengela. Biloko peuple mais biloko wana to mezo bima il faut on va la peuple programme azu le ngo salaire.
mais so ba osala ngo peuple programme te c'est que baza ba miyibi pe mukolo moko te ba ko bongisa pona peuple yango toye comme communauté internationale to tia nyonso clair toye ba koza politicien na tio politicien pourquoi zo luka ba peuple ba voter pour ki bo continue ezana lokumu so yo bi déjà que pouvoir eza peuple ba tio wana oza lokwa gérant ya bomengo ya peuple donc to yo za gérant peuple il faut ozoka biloko ya peuple soko teki na États-Unis oye na yango opesi bango salaire. C'est ça bonne gouvernance. Mais le gouvernement bino bozo tamboa nango bote ka biloko ya peuple bozo pesi loko moko te bino bozo bomba yango bino bozo ande bocha na ba poche bozo ma ba voiture bozo ma bandaku bokanisi ke vie za ndaku te vie za ndaku te po ba oba kima Congo lelo bandaku etikala ba obe musu baza na Congo batikala mpia ka batika pe bandaku donc ndaku eza ngo adresse. So bo ka zaka bo mengo za ba voiture na bandaku na ba hélicoptère na ba jet privé wana na bo comprendre réalité ya bisengo nza malinga eto za na ngote po achaki biso to za la face ya ba nature nyonso po to transformer bo moyi na biso na bisengo ebele lelo siko to bosa bisengo wana to ko bonga te nanto bi to lingi to présenter administration générale extérieure pona to comprendre fonctionnement pambate administration égale bamemi mikumba ya batu to ya bolamo ya batu donc tozo mema mikumba ya kubatela makambo ya batu tozana te poto coopérer na ba union européenne ba pesa biso mbongo poto coinsaka peuple na biso te to est-ce qu'on a bonne gouvernance c'est ça ce que to chamibe ko vis-à-vis ya bomengo o nzamba pesa biso na kati ya Afrique mobimba to bimisa sko salaire à peuple to bimisa vie sociale à peuple to joa peuple nyonso en charge to tangisa bana mboka to pesa bango ba misala batanga ba école de langue batanga makambo ndenge na ndenge to pesa bango sko misala na ba titre académique de l'homme noir yango ndemte ko za valérer pe ko sala face devant les européens les américains les arabes et les indiens pe tous les peuples du monde 510 millions de kilomètres carrés pona suksa manaka mso mukolo lelo to lobi to lingi to bimisa par ya mutu na kati ya likabo o bakoko na biso baye bakoko na biso baye batikaki biso na exercice pe baye bazali koko bayenda pona kobatela encadrement ya liloba ya Nzambe donc nde tokenda siko tokomi tolinto banda obimisa ba part ya mutu na mutu toyeba siko ke koma ngela tika biso na corps physique famille na ye tokoprotéger ondeni e banda kozwa combien par rapport ya ba revenu ya misalo ya salaki donc aza moko to reconnaître ye esengeli to yebisa ya famille na ye ke yo no za boye na makamtu to ando kozwa bando kozwa lem so 10% be 15% ya tous les revenus alto côté siko na page ya ba messager pe o ba kufi en exercice mais baza matriculé faut to landa ba suivi na bon ba na bon matiki faut to tangisa bango faut to pesa bango misala il faut ba bénéficier ba salaire ya ba papa na bango voilà l'importance ya matriculation oyo biso tozoloba pona mukolo lelo nzakomba azana biso elongo wana to pesina ouverture kaka ya mateya oyo pona to comprendre que siège na siège akopesa biso makambo ebele soki ngano to yekoli malamu pe to comprendre réalité nini oyo bakoko na biso batiaki likolo na mesa pona to kundola bozindo ya mokili mobimba liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba pona mokili mobimba mosali na Nzambe atika kofinga amona nkembo ya bomo ya seko mosali na Nzambe atika kofinga amona nkembo ya bomo ya seko ngai pe tika na petwama ngai pe tika na petwama tika na petwama namona nkembo ya bomo ya seko bangongele motinda mya Nzambe na nguya akotaki na matadi mayo petwa kimbangu motinda mya Nzambe na nguya akotaki na matadi mayo petwa ngai pe tika na petwama ngai pe tika na petwama tika na petwama namona nkembo ya bomo ya seko bamessage batinda mya Nzambe na nguya otaki na matadi mayo petwa bamessage
basage batinda mianzambe na nguya bakotaki na mangengengenge pe twangai pe tika na pe twama ngai pe tika na pe twama tika na pe twama namona nkembo ya bomo ya seko Kimbangu wiza mupepa Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina wiza Kimbangu wiza mupepa Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina Kimbangu wiza mupepa Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina wiza Kimbangu wiza mupepa Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina wiza Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupepa Kongo wiza Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupepa Kongo buzindombe mayamona ngaluze imo muze imo mukusosa lusasola mvuluzi Kimbangu we mayalonga ngalwasimbamo ekwa bandombe ngalufetu wilamu nga Kimbangu oyo namona bino boye byango pona koluka nzela ya lobiko ya baindo oyo naloba bino bosimbango epa baindo kaka boko yokango mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sokola tima mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benadio kilumbu kimosi kibeni sokola tima yange sukola mabanga mame ye mabanga mame ailwe ngisi wa munao yange sukola mabanga mame ye mabanga mame ailwe ngisi wa munao Vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunzambize imo bakaka babanzilanga mvuluzi Kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambono foloso bamama bakanga masambu benadyo kilumbu kimosi kibeni sokola tima Bapapa bakanga masambu benadyo kilumbu kimosi kibeni sukola tima yange sukola mabanga mame ye mabanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukola mabanga mame ye mabanga mame ailwe ngisi wa monao Vatoto mbangi muzulu mbangi yo maoso matuvanga fumunzambize oyoyo bakaka babanzilanga mvuluzi Kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambono foloso solo se solo nzambe abakoko na biso nzambe pungutulendo ya mbanza velela akonga mongali maweja nangila tobeleliyo nanzela ya bokasi manso ebombama na kati ya makoki manso okabelaki biso uta boye na biso likolonse okabelaki biso mai na ntina ete epetola biso kati na bamakambu oyo ebombama tobeleli yo na nzela ya bokasi manso ebombama na kati ya bamakoki manso okabelaki biso uta boye na biso likolonse okabelaki biso mai na ntina ete epetola biso kati na bamakambu oyo ebombama kati na molili mpo na mabota na biso eza na kimia ya kokokisa mokano ya etinda na yo nzakomba ebombama kati na biso tobeleli yo na nzela ya pasi nyonso bakoko bwa biso bamonaki mpo na kokangola biso na manso oyo etungisaka bomoto na biso butu mpe moi koko Kimbangu, koko Kimpavita, koko Nzinga,
koko mafuta bolakisa biso bokasi na bino liboso ya milimo nyonso na soloka pona tobuka mbuma ya pasi nyonso bomonaki ya kolukela biso bolamu ya libela na libela tosangisi bomoko na mai elongo na moi ya ngonga na mwambe ya tongo pe Mungu anatina ete efongola banzela na biso nyonso bisika ekangama pona kosikola biso kati na botutu biyema ngelele pona kotambusa nzela ya bomoi na biso na kimia nyonso pona tosimba bolamu ya bomoto bwa biso na maboko totomboli munene ya kombo na bino likolo na nyonso elongo na nzakoba pona bolamu ya manso bolukelaki biso pona kolengela nzela ya bayeba koya na nsima na biso bakita na bino matondo mingi na nzambi mpungutulengo ya manzavelela pamba te obandaki na bakoko na biso moi mwa lelo ozali kokoba na biso bilenge ya tika ete kombo na ekumisama ekabela biso makoki ya manso oyo bomoto na biso ezali nango posa mikolo na mikolo poso sanza mibu pe mifiku na mifiku kombo na ekumisama likolo na nyonso pe bakoko na biso balakisa poasa bokasi oyo basalelaki misala à travers kombo na oyo ezanga suka pona mokili mobimba totondo solo se solo pona mokolo lelo tosuki wana tolobeli juste makambo etali ba siège to pe ba signe astrologique ba signe oyo tozolakisa ngo chaque fois tolobi o bomoni oyo moi soleil tolobaki soleil oyo aleki mokili mobimba na munene pamba te mokili oyo bozomona ekokota na moi oyo mbala 1500 fois kasi moi oyo place atelemaka na likolo ti a na se aflashaka biso na distance ya 250 millions de kilomètres carrés yango moi nzambe atielaki biso couverture ya banzete ya bamakasa nzete mpona eabsorbaka certaines capacités soleil mpona biso to absorbaka yango na réalité exacte yango moni biso na Congo ifo tobimisa mibeko par rapport ya déboisement topekisa makambo etali kokata nzete na loyenge mpo banzete mosusu ezokoabsorbe chaleur ya moi mpona edepase biso te puisque chaleur ya moi soko ezodepase biso ekorendre superme ya bana mibali nyonso ekoma léger tobanda kobota bana bazala na badefo yango moi bamindele baolobela échauffement climatique bana basala échauffement climatique bango parce que bafabrike baartificiel oyo ezokokondane évolution ya baastre évolution ya nature nyonso tout ale nature ekomi condamné ekomi koproduire biso siko banégativité et toutes ces négativités nous condamnent et il faut siko tobunda na banégativité wana mpona tolongola bomoi na biso na kaka de façon ezala libre mpona edémontrer bacapacité to bamakoki nyonso oyo nzambe atiaki na kati na biso seke planète oyo moi chaleur ne wana epénétraka ti na baplanète oyo eza na basia bamai soki aza te même baesprit wana baza na baplanète bafonctionne te moi soki aza te biso bato tokofonctionne te biso nyonso ndenge tolalaka na butu ntango tolamukaka na ntongo moi oyo atikaka énergie na ye babengi yango 50 tiers na se ya mabele yango wana nde mutu ealimentaka biso mpona tolamuka tobanda vie pendant la journée soki eza te colonne vertébrale ya mutu nyonso ezalaka toujours ya kogumbama ekofungwama te mpo mutu atelema tambola donc moi aza utile aza misala ebele azopesa biso makambo etali vie donc baesprit oyo baza na kati ya moi soki toyebi bango tobanda kosenga kaka makambo oyo bango baza nango soki tozwi awa tobengi mercure tobengi na planète mercure awa bamindele batie esprit na bango ya Michael ezotia baguerre badésordre ebimisi barébellion na toute étendue de l'Afrique bakaboli bamanduki me tolobai deke minduki oyo bamindele bozokabolela baafricain ekocreye guerre oyo ekosambisa bino bamindele mpo bino nde bocreye bajuge oyo bazosala accompagnement ya politique coloniale baforme tout oyo tozomona ya bagouvernement eza na Afrique bazosala nde accompagnement ya développement de l'Europe bazosala mpona biso te mpo so bazosala mpona biso il faut bayeba bomengo oyo bango bazogere nini bakosala mpona peuple na bango mais omona baforme bango bazotambola nango bazali dicté par les européennes yango moni baza oblige babomba mbongo na banque na Suisse
siko biso toyei kobomba basystème wana mpo babi kongo asika motu moko te akobomba esu mbongo na Suisse. Suisse nde akoya todefisa ye mbongo ou bien tozwa ye en charge parce que na temps wana oyo tozolobela kongo asika tokozala éveillé tokoyeba sikoyo ke biso nde tozali bapatron du monde ali totya sikoyo bomengo na biso en exercice to mpe na concours ya kodistribue dans tous les peuples du monde mais avec discipline ekozali su teke européen na ye kaka azwi sikoyo sikoyo bango bazoya kozwa na désordre biso moko sikoyo tozotelengana toyeba eloko tozosala te. Donc toye sikoyo na transformation politique de l'homme noir mpona moto mwindu asaisi opportunité ya bolamu bomengo na ye abanda sikoyo kosala nango quelque chose. Donc tolobaki mokili ekokufa te fin du monde eza te nde baeuropéenne bakosaki bino là c'était pour vous traîner. Lifelo eza te lola eza te parce que aucun africain mona lifelo aucun africain mona lola. Bato bazobeta makambo ya lola na lifelo bazali bata démagogie oyo bazokozongisa morale ya peuple nsima mpona aévolue te mpona apréparer te nini oyo akoki kosala en avance par rapport ya bamakoki to mpe ya bomengo nyonso oyo nzambe ya mpungutulendo ya manzavele apesaki. Toyei kozwa makambo etali Vénus. Vénus ye bomona cercle enterré na étoile na croix. Donc cercle mais bazwi croix bakundi yango na sa mabele epesa bouleversement tobede yake Vénus awa bamine baotravaille nango na puissance ya basirène bamato oyo boyoka bamami wata baza bato ya planète oyo ya Vénus basirène babimaka chaque samedi koenvoûte biso na babar na baboîte na basupermarché na babipai nyonso tu mpo baza bato bavivra mpe na mokili me lokola batambola na démagogie ntango bakufi milimo na bango se transforme bakomi bato ya déformation bakomi oya sikoyo mpona kointitionaka biso tosala toujours mabe mpona epesa bango faveur ya continuité. Or tokoki koisole bango puiske mokolo biso nyonso tokoboya kosala mabe zabolo akofonctionne su te akufi mbala moko adisparaître ça veut dire zabolo ezali mutu oyo azoko détruire logique des affaires o nzambe akabelaki biso par rapport yetamboli ya bomoto na biso vis-à-vis ya ba bien-être na nyonso. Siko awa tolobi ke bamindele bayeki na ba mami wata batiaki bango na ba mamai na biso tout ti na Équateur ti na bakatanga batiaki ba mami wata na kati ya ba mai bamami wata na bazali na ba rôle ya ko détecter ba matière première pona bamindele bayiba ka place biloko ezowuta bakenda nango na Europe. Mais bakoko na biso oyo bazaki na bonzambe ntango bamonaki makambo oyo bamisusu mpe base komposaki bakendaki kovanda na kati ya bamai mpona kobengana milimo ya bamami wata wana nyonso lelo bakoko na biso nde moto barécupere basiège nyonso ya bamonde spirituel ya bamai ya bagrotte baza kuna bazala siko ngana toyeba bango mpona bapesa biso clé d'ouverture. Tolobaki planète terre ye bomona ye aza domine na croix moko ya tija mulayi babenga en croix latine. Tolobayi de croix ezaka na église babenga en croix latine. Eza différent na croix oyo ezaka na cimetière. Croix ezaka na cimetière babenga en trèfle. Chaque croix eza na rôle nango ezosala. Croix ezaka na hôpital na pharmacie babenga en croix grecque. Donc eza croix ya convention. So bango basalela convention même dans la spiritualité. Mais yo non sali convention ya biloko no teke Afrique momba boyo kana boyeba ke européenne so lingoya to ndo kopesa 1% bomengo na biso mettre déficit. So to linga avec intérêt, le roi to ba patron du monde, to za ba lokoso te to sengo avec intérêt te. Mais to déficit siko pona o respecter ordre mondiaux. Non, l'ordre mondiaux, il y a centre du monde, au babin qui vient central Congo Kinshasa, a ce qu'on annonce, il y a programme asika. Pour na kolongola sikoyo européenne na lolendo nyonso bozo sala poto kokanga ba porte tout. Bozo chez loko na Côte d'Ivoire te bozo loko na Togo te na Benin te na Cameroun te na Congo te na Afrique du Sud te to bloquer ba coin nyonso ya Afrique bo mengwa nyonso do tchango ko lokola mesa pona to sala programme ya vie à l'homme noir. Pour anyokwa 1512 ans jusqu'à présent azoko bénéficier te mais bozo ile ka ba traumatisme o ba ke lola to bi makamwa lola to lembi yango biso to boyi makambo alola so limbo ke bozo ba l'homme noir ba kende lola boke zo ba gimbangiste ozuna ba chrétien ba tumwindu o ba zola nzambi na bino mais une grande partie ya ba tumwindu to boyi système wa to lobi ke biso to tikala na mabele pour transformer ce monde to tchango siko na réalité ya lolenge o ba koko na biso ba calculer mokili vis-à-vis ya concept na bango na planète terre azana kizunguzungu à partir ya quoi o. Siko atolobi planète Mars, ye, bon mon cercle, na flèche moupanzi, donc ye planète Mars. Siko planète Mars, oh yotolobi, ye nem tazo provoqué, accident brusque,
o bato bakufa na chip ka bato wana ezaka jour na bango te mais bato wana babomi bango na bato ya soloka bato basalelaka bafetiche bato basalelaka bamagie nde bazoboma bato donc tokolobaka te ko moto akufi o te ezalaki mokolo na ye te ndeko nzambe azaka moto ifo awumela soki moto omoni ye abotama eka lelo papa akufi yebake batrike so mona ye moto akufi na 20 ans na 15 ans na 18 ans batrikage eza do baliwa ebele oyo tozomona na kati ya mokili eza na lolenga nzambe te me bazodevie biso mpona tokesalela bango misala na bamonde spirituel siko ngai nango so toyebi makambo te tokotelengana ntango tokokufa milimo na biso ekozala emprisonne mpe toanda kosalela bato misala omona moto moko azali pdg na société moko songolo me nzoka akanga esprit na yo yo nde moto osalelaka ye na société wana so akeka mosala na ntongo aosaka 1 heure du temps aremplir déjà makambo tu ya société wana nzoka azotravaille na cerveau na yo mpo ani mpo aboma yo atiaka emprisonnement atravaillaka nango na code siko biso toyei kobuka bakwa nyonso na basimitiere mpona tolibéralize milimo ya bato nyonso ezali kotelengana voilà planète mars fo toyeba ye planète diverse ye oyo apesi accès ya baéroport tolobai awa baéroport tout ya monde baavion mpe ya basorcier ekitaka na butu wana esalaka mpe misala donc bato mpe ya monde diabolique bakitaka wana mpe na aéroport wana basalaka mpe bamakambo soko ngai nyonso toyebi te tokocomprendre te toza na makambo etali Uranus tokoexplike makambo na yango toza na makambo etali Saturne ezali planète oyo ezokorepresente couleur nango ezalaka plombe noir donc couleur noir et blanc eza couleur ya bibembe toza na planète oyo tozokobenga Jupiter yeyo place na bomengo utaka sikoyo tolobi ke eza deux sièges ya négatif na positif ya négatif eza bato bazotravaille na banguma esanzela bango bambongo na bandako me bazokolivre bana mike par rapport ya sacrifice humain mais biso sikoyo awa tolobi planète Jupiter ya bakoko na biso toza na mposa ya sacrifice te mais tozaka na mposa ke tozwa bobomengo wana mpona tobikisa babola tolongola mokili na biso na pasi tosala bavie sociale moko meilleure oyo ekopermettre ke mutu mwindu nyonso to tout le peuple du monde azwaka na fiske pourcentage nanu ya bomengo oyo nzambe apesaki après tokosala sikoyo faveur oyo etali mosala ya mutu na mutu mpo abénéficie ya salaire na yango toza na Neptune bomoni aza lokwa balance ye tokoloba ya makambo na ye bamakambo oyo lelo bozomona bafruit bamakambo ndenge na ndenge alimentation aza awa siko mutu mwindu ayebi eloko moko te donc awa toza na comète oyo ezopesa basuccès na mokili étoile à 5 branches ezaka na likolo ya 6 branches mpe ezali awa toza na la lune yango parce que po toyeba makambo la lune il faut toprésenter bino 28 formes oyo sanza bimaka donc toza deya na marqueur tokosala yango mercredi oyo ezoya tokodesine 28 formes oyo sanza bima mpo moto na moto aza sikoyo savant ayebake oyo sanza bimi boye ndeni aseke likambo ekosalema bolimbisi asanza bimi boye seke makambo ezali donc tokodesine sanza na tableau mercredi oyo mpo tolakisa baforme ne oyo abimaka et chaque forme na makambo na yango donc mpona mokolo ya lelo tosuki wana nzambe ya bakoko na biso akumisama likolo na nyonso mpe bakoko bakabela biso oyo balobaki na kombo na biso bakitaye na bango pamba te balobaki ke ntango biso tokokoma kobimisa basino elingi koloba ke tolingi torécupere mobimba ya bapouvoir oyo tobungisaki yango tolobaki ya tozose prépare mpo tokende Egypte mpona tongalisa sikoyo lumière ya makambo batie biso na nzoto donc Egypte eza lokola tozokende sikoyo koréunir bapouvoir ya motu mwindu nyonso ezalaki éparpillé et Sénégal tokokende sikoyo na point de repère mpona toyeba sikoyo ke après Sénégal point de repère na biso tokorepectore nini baangle correspondant donc mpona mokolo ya lelo yango tolobaki deja ke makambo ya Egypte todiskutaki yango deja na niveau administratif etikalaka juste topesa programme mpona tosala baréservation na babillet na bamakambo nyonso donc tobanda korepete bamakambo te puiske na administration deja tosololaki makambo ya Egypte malgré tolobaki tosisa na makambo ya mama Kimpavita après makambo ya mama Kimpavita nde tokoproclame sikoyo programme Egypte donc programme Egypte kami te toproclame mais toproclame yango 1 mois avant donc soki ezala na 10e mois toproclame yango deja na 9e mois mpona motu to ayeba dayake tozokende Egypte na Sénégal eza mosala oyo tokesala kuna soki oza na billet no osombi billet tokutani kuna
So poza na billet makambo biso to ke sala et ko répondre bolamu ya mutu nyonso puisque to lobi tozo sa musala ko ya ko réunifier ba pouvoir ya mutu mwindu nyonso ezali éparpillé tozo ko capturer en partie libende o ba bengi câble tozo ko capturer en partie ya argent o ba bengi palata tozo ko capturer en partie ya or tozo ko capturer en partie ya libanga mangengenge à partir ya plusieurs éléments naturels. PV ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo mangengenge matadi mayo mboka elaka. PV ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo mangengenge matadi mayo mboka elaka. Bana Europa botuna kimbangu te ajali ye mokote atindaki banana ye ba message batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko. Bana ya Congo botuna kimbangu te ajali ye mokote atindaki banana ye ba message batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko. Bana Amerika botuna kimbangu te ajali ye mokote atindaki banana ye ba message batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko. Bana Asia botuna kimbangu te ajali ye mokote atindaki banana ye ba message batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko. Bana ya enda botuna kimbangu te ajali ye mokote atindaki banana ye ba message batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko. PV ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo mangengenge matadi mayo mboka elaka. PV ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo mangengenge matadi mayo mboka elaka. Matadi mayo mboka elaka. Pangi panja velela songa lulendo betu batukaka pu matadi mayo kwenda tukwenda. Pangi panja velela songa lulendo betu batukaka pu matadi mayo kwenda tukwenda. Nekonanga koti kalate sala lolendo bisomo kano kaka na matadi mayo tokende tokoma. Nekonanga koti kalate sala lolendo bisomo kano kaka na matadi mayo tokende tokoma. Sokyo petwama lakisa lolenga mobikisi. Sokyo ponama lakisa lolenga mobikisi. Nekonanga koti kalate sala lolendo bisomo kano kaka na matadi mayo tokende tokoma. Nekonanga koti kalate sala lolendo bisomo kano kaka na matadi mayo tokende tokoma. Solo se solo Nzambe ya bakoko na biso Nzakumba akonga mongali nyamolo ibanza maweja nangila onya shongo chemaunga mbunga tobelelio na kombo ya balongi nyonso o bamika bakimbeka pona elonga ya biso bakitaye na bango na tina ete batambo na biso elongo pona tozala na maele pe bwanya ya kokolisa likabo o Nzakumba akabelaki bakoko bwa biso pona babongisela biso bisengo ya libela na libela. Bokomaki milimo pona kotalisa biso nzela ya manso pona tokundula bosembo ya bomoto bwa biso pona nyonso etamwa na kimia kati na mokili kati na kimia.
pona totatola kombo na bino bambuta za bantu na bitumba nyonso bobundaki ya kozongisela biso bonsomi ya mobimba ya bomoto bwa biso. Kombo na bino ekumisama elongo na Nzambe mpungutelo Nzambe nzavele na pasi nyonso bomonaki. Pona biso batu ya lelo pe baye bakoya sima na biso. Bolongola bomoi na biso kat na bwale pe kotelengana. Bobikisa biso kat na mikakatano ya nyonso pona tozwa makasi ya kolengela bomoi ya bileko ebele na tina ete baye babino na bolamu ya maso o bolukelaki biso. Tokumisi yo nzapa pona okokisela biso posa ya bomoto na biso pona kolongola mokili oyo kati na kotelengana. Pona moko na moko na biso ayeba ntina ya bomoto na biso kati na mokili. Tokelama na nzakomba solo pona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba ebombama na kati na biso. Bolobaki yango polele ete bolingo na bino kati na biso ezalaki ya kotalisa biso nzela ya bisengo ya bosembo ya nyonso pona tokutana na bolamu ya bomoto na biso na tina ete moko na moko na biso akokisa mokano ya bomoto bwaye. Bokokisela biso mokano ya manso pona tokokisa manso bolobaki na kombo na biso bakitaye na bino pona mobimba na bino emona na mpwasa. Tokumisi yo nzapa na bolingo nyonso okabelaki biso pona tozala na molende ya kolandela manso maleka utakala pe o ezali koleka moi mwa lelo pe oyo ezali koya liboso pona tomilengele libela pona bolamu oyo ekocha biso na kimia ya libela na libela. Matondo mingi mama Kimpavita Esipa, mama Wanzile, mama Makeba, mama Nyamega, mama Mafuta, mama Nzinga pambate bobatelaki likabo oyo epesamelaki bino na nzakomba solo pona bolamu na biso bato ya lelo. Bokabela biso molende na bino nyonso bozalaki na yango ya kozongisela biso nzela ya lobiko ya kino suka te pona tolongola libota na biso kati na pasi ya boumbu oyo eumeli ntango molai mbula kama na mitano na zomi na mibale. Bobebisa misala nyonso na soloka oyo ezali kokanga biso nzela pona tozanga bolamu ya bomoto bwa biso pamba te bonyokwamaki pona kolongola biso kati na minyololo ya badongola meso pona tokoma ndenge moko lokola bato banso mokili mobimba. Bokasi na bino emona na kati na biso pona tobongola manso ya sika na ntina ete tosepela na manso bolukelaki pe bolukaki pona mokili oyo pe pona biso bakoko na bino tobuka mbuma ya bolamu nyonso ya pasi nyonso bomonaki. Mvuluzi Kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya balongi kama libwa na motoba pona tozala oyo yo olingaki biso tozala pona tokengela malamu manso mapesameli biso na nzakomba utaboye na biso likolo nse. Tobeleli yo nyamolo ibanza na kombo ya zomi na motoba na mitano oyo balakisaki biso bozindo ya mokili ya molimo ya bakoko na biso loposo moindo ya petwa. Tozongisi lokumu na nzakomba pe bino bakoko na biso pona bokanisaki biso yambo tobotama botondisa biso na molende ya kolandela makabu na biso ekendaka liboso tango nyonso. Nzambe ya bakoko na biso totomboli kombo na yo likolo na nyonso pamba te olingaki biso bato ya lelo yambo wana ofongoli biso yango wana ofongoli biso misu pona tokundola mabombami
ya bolamu ya bomoto na biso kombo na ekumisama na kombo ya nzakomba pona mokili mobimba etikala se bongo oboyi bakoko na biso fimbo ya kekele bongola meso mwene totondo tondi pona nzakomba elongo na bakoko na biso babongiselaki biso nzela ya petwa oyo kokutisa biso na bolamu ya manso tobongisaki mpe elongo na biso bilenge ya nkoto mibale oyo tozolandela makambo nyonso mpona tozongisa bolamu ya mobimba ya manso tobongisaki totondo mpona mokolo ya lelo totombeli bakoko nyonso pokwa malamu na kombo ya nzakomba elingi kobake makambo oyo tu tozosala okotindela membre tout akoza na document ya misalo nyonso tosala na baexplication na yango donc moni sikoyo toza na préparation ya korassembler historique ezonga au grand complet mais ndenge tozokee malamu topesaka baprogramme mpona moto na moto abénéficiaka archive oyo ekorenforce ye ayeba sikoyo matière nini oyo bandotambola nango mpo bamatière oyo totambola nango ezali bamatière européenne eza bamatière oyo ezoya mpona kolimite savoir na ngai na yo totelenganaka kaka todépendaka kaka na bango mais bamatière sikoyo toye nango ya kelasi ya sika oyo bakoko mpe mvuluski mbango atindi kati na biso bilenge ya koto mibale soki peuple ya bayindo ya mokili momba bandimeli yango nde bomoto na bango efongwami mais so batie tembe pasi ekobakisama ti bakososola tina nini oyo nzambe mpo motili oyo nzambe nzabelela bandai na bakoko na biso yango ezali kooblige biso tosala continuité ya bisika bakoko basukelaki mpona tokokisa mokano ya manso oyo elobamaki na kombo na biso bakitani na bango biso za bakitani bakoko par rapport tozali bana bilaka donc à te présenter les signes astrologiques oyo ezo représenter basiège tobika biso toreprésenter bino 23 tables d'alliance donc 23 sièges bango babombeli biso 11 sièges balakisi kaka 12 sièges awa toza na 28 forme ya sanza oyo ebima na likolo na 28 mouvement tokoexplike yango forme 1 elakisaka ni forme 2 elakisaka ni par rapport ya mouvement ya première ligne na mouvement ya croissance et croissance tobaki eza évolution de la ligne et tokoti na mouvement ya pleine ligne eza lokola rassemblement ya nyonso to détermination du parcours et tokoya kokota lisusu na quartier eza lokola sanza katani abande lisusu parcours donc eza étape ya rapport et na nsima tokoya kodévelopper makambo etali la révélation progressive. La révélation progressive, il y a la religion nyonso du monde, tokolakisa signe na signe o bango baosel et pourquoi bango baosel lango biso te. Siko biso pe asko toni to fongola bakse biso pe to bando osel ba signe na banda kuna biso. Ba signe o bango basali te po ba signe musu bango baosel eza diabolique. Mais toko trier, toko tala o ba yiba kia bakoko na biso to na droit osel lango mbala moko mais o bango ba bakina ne na bango toko éliminer yango pona to remplacer siko o ezalaki selon bokoko bato mwindu pona to absorber na ba puissance to pe na ba revenu ya ba énergie nyonso ezokoleka mikolo na mikolo donc ngano esenge to comprendre que na kati ya mokili nde tozola muka il y a des énergies qui se passent o ezoleka na soleil ezoleka na mai ezoleka na mupepe ezoleka na ba nature ndenge na ndenge ezoleka na banyama ezoleka na ba mabanga ezoleka na biloko ndenge na ndenge biloko na tout eza obligé ngana yo to yeba yango pe to banda ko utiliser pona to exploiter ba énergie interne pamba te yango nemte osala biso tozala batu ya solo na pona tozala élevé faut totala amoi mingi pona tozala na succès faut tolandela ka secret des étoiles pona batu balinga biso mingi esengeli totalaka sanza mingi donc so totala sanza mingi au moins ke batu bando olinga biso mingi tokesima biso bakisi te batu bando olinga biso kana volonté na moko bando mona biso tongela lokola sanza. Mais la pratique, nous devons absorber ma campagne, il faut la pratique. Il y a chaque astre. Il faut la utilité à chaque énergie. Pour ce que nous avons dans les besoins, quand nous avons détruire mon qualité. Donc, pour nous avons tombeli, bakoko nyonso, pokwa malamu, na kombo ya nzakomba bolimbisi mukie pona ngonga. Tozaki mwa libanda pona kokota ba vidéo na chaîne na biso ya YouTube parce que tozaki na mwa problème technique moi mikolo to kotia ba vidéo te mais to uti ko kota e na sima pe ya losambo lelo tozo vandela susu to kota toujours ba émission et oyo les kaki oza na ba YouTube oza éparpillé tozo rassembler dans makambu tozo keka malembe nzamba bakoko abakisa ya biso boye bebele pona to ko bayenda ya bisika bakoko na biso basukelaki na tina ete biso to buka mbuma ya bolamu nyonso o balukaki etikala se bongola meso mwene pona mokili mobimba liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko ivulule numala shuma changu shima yami kafunga kami kimbangu ningi kukula yami
kimbangu walingile azaitela yashi yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovile koka makeke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule tilamina tami mala mvulule wayo tilamina tami mala mvulule tilamina tami mala mvulule wayo tilamina tami mala ivulule numala kimbangu ningi kukula yami kimpavita walingile mama nzinga ningi kukula yami mama nyamega walingile mama ngovila ningi kukula yami mama wanzile walingile mama gotima ningi kukula yami mala mvulule tilamina tami mala mvulule wayo tilamina tami mala mvulule tilamina tami mala mvulule wayo tilamina tami mala aila tilamwila ngovile koka makeke kimbangu walingile kongo ningi kukula yami kimbangu walingile mama koko nzinga ningi kukula yami bakoko balingile kongo ningi kukula yami mala mvulule tilamina tami mala mvulule wayo tilamina tami mala mvulule tilamina tami mala mvulule wayo tilamina tami mala pona mukolo lelo totombeli pokwa malamu na bakoko banso ya mokili mobimba mopepe ya pepe ya Kongo etambola na libota yoko pona kozongisa biso bolamu ya manso obo moto na biso ezali nango posa butu pe moi na tina ete tolata bisengo kokumisa kombo na Nzambe oyo ezanga zuwa pe ezanga mawa kasi ezali na bisengo ya lolenge nyonso etikala sebongo pona mokili mobimba totondo pokwa malamu na